merci d'abord Nara Fungindo. Il y a de Kembanaye, Banaba Maison Mère, à Salissa Bisson, la promotion de Baraga, à Salelo Congo Promo, et ça là-bas tout le monde qui plaisir. Raphaël Randoula Moutouté, mais tellement il a la cause sur la bien trop emblayé. Yo mon moni plein. Na pesi nzambe merci makasi. Na osenga na ngindu yo yebi. Les filles, est-ce que ça va? Allez, soulevez la main comme ça. Allez, comme ça. Ouais. Amioté. Mon ami de longue date, un millionnaire aux États-Unis. Diamant Milizi, Nakanisi Ranga, Hengidwe.
Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir au maux de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. À travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, qu'attendez-vous pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être? Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 00 33 78 220 12 51 et 00 33 14 16 77 751 ou encore allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Raph Ngindu, le présentateur la force créative Congo Promo. Ça n'a pas ministère la Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Raph Ngindu, Congo Promo Ndé. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Ndé. Ouais, Balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindu. Congo Promo. What a plus, what a boss life. Congo Promo TV, Raph Ngindu number 1. Merci mes frères et sœurs téléspectateurs amis en direct à Portland sur www.congopromotv5 avec Dendu Show. Didier Lacoste tozane awa na kati États-Unis. Didier Lacoste bebi a confirmé Didier Lacoste ayeko beta concert en États-Unis, bana mai, bana kini, bana Europe donc ton dimecte a rosa la plein boui. Est-ce que Didier Lacoste a tondi ici à Koki State? Ndebo talara plein ya nyama na ndenga mukete donc parking eza ya kotonda bokomona ka population ndenge Didier Lacoste to sepeli na ba musicien congolais ndenge bokomi ko défendre lisusu pena musique ya Congo na ba niveau ba state ya po tozomona ka bozo ya mukeme ya mbalo pena to monike bokomi okota Congo Promo Raph Ngindu bosha pembe nzambe ba kopambula toujours to bosanité Arnongo Mantsaku le seul évangéliste wa zobomba Refis Mpingi les visionnaires, Babi King qui m'abène. Ah, tala, batumoro bien, Nde Didier Lacoste, abeti, est-ce que Didier Lacoste attend d'ici? Didier Lacoste, a koki maambwango, Nde toko tanon na kati to laksabino, non, Didier Lacoste, soka koki maambwango, donc il plein ya nyama. Donc, toyana minga olobate, Borolanda Hemoko, a ko expliquer biso, nini oke sali lelo, Didier Lacoste, ayana ba state, donc, to éviter so panique ya nini. Touye bisara pena ba o botikali sima toujours ba contrôles au continuer grâce à BGB Production papi bongi bo muto ayambo ya Portland men to bo sanité Patrick Molonda Mayas tala ba to yebo solo la bazali faut solo bien le la Refis Mpingi 12 malin en boko les seuls visionnaires babi Michoko to fion mbala maman Norine Ngenga to bo sanité les serres magnifiques viennent à Noël Malonda tala couple na ndenge pesa ka propre na Portland men ndele loto zo bongo le 18 février 2017 Kabo Seka Bambi en direct à Paris et tonton même Akwiza
mobile ya maman Louise Kutonda à partir à Madrid baye na délégation o ya Didier Lacoste faut za mutema malamu nisha makwiza sa koma Porto Bungudi a confirmer donc minga kolobeza te to pe mbote na famille bulala tout en Europe délégation Europe eye vraiment ko sala part bana Boston bana Miami cher bana Kentucky bana Atlanta bana Californie donc bino tout boti Canada to pe bino bambote pe na soutien sans oublier maman Karine Mbouy grand prêtre mère mère batika yo masoleza bien talara denzo babi toujours na kata state mateza bien totana Didier Lacoste nenga ton sisal pe to mona na vérité en Didier Lacoste a confirmer biso bien ou pas. Merci, à suivre. Bonsoir aux États-Unis. Agamio dit quoi bonsoir? Hello. Hi everybody. Motemana, Salut Pavolino, la Bessie.
Thank you.
J'aime la façon de vous avoir dansé. Así
Alors, il va tout ici, on va foutre un ticket. Allez, salamate. Et vous savez comment te pour corriger ma plainte. Les 12 images. Maman, comment on a dit la cause, si vous savez, mais s'il vous plaît. Ok, on est plein. J'aime ça. Ah, c'est vrai que ça ne peut plus. Les DJ, c'est pas ça? Allez, DJ! Ah, bon les je vais venir avec mon groupe, mais c'est pour la bino. Je m'en bats, je m'en cœur, ça fait la qui s'en a, on y va,
Mon ami de longue date, un millionnaire aux États-Unis. Revenez-nous! Alors oui, comment pour le monde entier. Ah, mon ami, la Canisi Diamant Milizi, la Canisi Ranga. Hey, Guidou, et non, c'est boss. Hey, Guidou, hey, Rafa, hey, Guidou, hey, Coco. Love na pena, love. So qui moi ça ça yo te ko pese bisou te se. Mo ba di peso ba na yo te ko pese bisou te. Arlette maman passa pesa de papa bote, pesa papa yo ti. Love na pena, love yo. Ati sana sa boss mazima. Pesa na bisou ya 2017. Ok, c'est bon, ouais. Maman, obésité. Tout le monde était, c'est tout le monde. Obésité. La voz. Este va a estar a pozo le cabana bangola. Pues este Paris, la somos la hotela, la pozo le vamos un poco. Hey baby. Papa, Mohamed El Kimi. Il y a 2017. Les grandes billets, comment va mettre aux hommes, c'est là. Il y a votre doyer. Le fait ma peine, le fait, c'est la gamme, mon ami, c'est où? Bisous à Pemeni. Le fait ma peine, le fait, malève. Côté Sangana. Bisous. Sanga bisou à 2017. Bonganga pena love yo.
pena loveo. Bina maman balusa papa loketo. Maman soit papa na loketo s'il vous plaît. Ça ne papa plaisir. Vous allez voir pas tout soldat. Vous allez voir les soldats. Oh non, vous allez voir hein? Lovena pena loveo. Pas tout soldat. Revis moi si. Vous dites ça maintenant chambre à sentiment. Pesa ma bisu à 2017. Était de la partie. De mon ami. Comment prendre mon États-Unis et ses belles. Maman santé, il y a un bisou. Comment bien dans un entage, n'a pas foufou. Mais Franck m'a sakimi, Patrick a tout le monde à la tête pour la Chine. Mais Franck a tout le monde à bon mon aïe. À tous soldats, les gars guerriers. Papa peut continuer ça dans le cœur, ça va bien. Ça va rentrer dans la main, il va faire la main. Descends un bisou. Sepeli, Boston et Sepeli, England et Sepeli. Le côté de la vie sera. Par contre, mon guide va faire le côté, on va changer le côté. DJ, comment on est à ma balina? DJ, DJ.
va? Ah, vous voyez que la course c'est chaud. Applaudissez si vous avez mes s'il vous plaît. Patron Tabouz, il veut des sentiments. Un petit moment, frère. Yeah, he's coming back with his... Il sera ici encore de retour pour un grand concert, donc merci d'être venu. Happy Valentine's Night. So, okay, we'll see you again. So, vous voyez publicité, si vous voyez la pub. En anglais. If you see a pretty, please come back again. So, we're going to advertise for the concert this coming June. He's coming back with the full band in real force. There you go. The whole band will be here. So I think we're probably going to have a big venue than this one.
Lacoste BGB Production. Bonsoir Didier Kassese. Ah Didier, ngayo massa. Mais to moni o bateni boye boni événement nini? Événement Didier Lacoste na cas des États-Unis à danser. Grâce à Congo Promo en tout cas number 1. Tala Congo Promo à Sayema crew. Est-ce que Didier Lacoste a conquis tête? En tout cas, félicitations pour Namon Mbali. Voilà, tu as la caméra avec Denzu Show, l'international à Portland. Kota Kuka, Balobi, to moni bino ana Didier Lacoste, est-ce que Masolo est abonné? Masolo meza caresse tout à l'heure Congo Promo. C'est Damboka number 1. Damboka, donc Didier Lacoste vraiment a confirmé la 4 States. Donc plein Yanyam. Donc plein vraiment Nyama Pogaga. Donc sentiment silité mais biso awa number 1 mamno soga pesila ga penawan. Iner masorov ma ayla laga. Yango make to kanimbi la libanda donc moi to continuer sur les athées. Donc ceux qui me zalamba que net bino na Paris donc bebakin donc tongosa. Donc la cause c'est vraiment muketonga. To pese sous chance à que de retour. Son équipe mobimba na bangwa donc to salama tour vraiment en Amérique. Merci Nabino Rafingindu toko tanakati bozo Rafingindu ye moraza ki sur le terrain bon on a confirmation ya nyama BGB Production o ezolongo la biso soni na Portland men ezaka maison moko ya production c'est BGB Production avec le Virgile Kandakanda ne bato baba neba staff depuis 1901 talaka code ya mboka za 01 siko ya bino eza combien ba 200 ba 300 denzu confirmé toko tanona kati. Bonsoir papa. Ah bonsoir. Mais to moi mino boye belé bateni à boni. Ah talaka bon toye pour la Costa. Talaka la Costa a confirmé quoi? États-Unis d'Amérique. A confirmé ngoma. Mais soutien bien délégation na bino bouti wapi papa? Biso to uti Canada quoi. To uti Canada quoi. To di Canada. To la délégation. Boye ka pour na concert à Didier Lacoste. Boye ka pour na concert Didier Lacoste quoi. En direct à Montréal. En direct à Montréal. Il y a Moterabino. Mbota na mina trop bana Canada. Mamadou Set Kombe et tonton Bobo, merci Nabino na présence ipe na ndenge boye. Ouais, to c'est trop la cause. Seulement impact ma danger. Impact à danger na kati ya Montréal. Impact à danger. Wana kuta resambate. Wana resambate bango bayebi. Voilà, la danse likimbi tolanda non Lacoste na kata sali. À suivre. Voilà, tokomi tolanda non Didier Lacoste a un message à opesa concernant concert na e. Donc boza la décidé Didier Lacoste est confirmé na kata États-Unis na kata State plein ya nyama. To me kolanda na. Bonsoir président. Mais denzu ndenge nini go? Naza pena bien Didier Lacoste. Mais François Batutu. Non, staff faisait bien. Tout le monde n'y a pas. Donc, Batouaya n'a pas beaucoup par rapport à Bissou na bango. Yemo mukonzi azali a Congo Promo. Aya ngandu l'été. Photo podium te. Batayolo. Bana yolo. Toujours. Mais Didier Lacoste tout le monde batouati Canada, batouati Paris, ba na délégation na concert no ya state. Message nyo pe bana kini po. Oyebeke ke zala ndenge leki lelo bien comment. Merci d'abord Nara Fungindo. Il y a Kembana et Banaba Maison Mère, à Salissa Bisson, la promotion de Baraga, à Salé le Congo Promo, et ça là-bas tout le monde plaisir. Raphaël Randoula Moutouté, mais tellement bien la cause sur la bien trop emblayé. Yo mon moni plein. Na pesi jamais merci Makas. Na osenga na Ngindu yo yebi. Et les gars lelo na pourquoi? Pour battre mon réalité que les États-Unis ça pour la batutu. La minute aux États-Unis clé fumami. Mututu ya Robert peuple CP la mututu au disque ne simbaka. Aux États-Unis comme quand on a net moi privé moko boye. Au bana to beta raté na poto et ça la biso passe. La question na otuni ngai nazalaki sur nanga pona yebaki que bato aselanga na Amérique grave. Et puis souki a été pour ça là il y a 500 places mais pour l'état moni inondation donc des artistes comme bien comme mais et pour ça tout le monde libanda wana besoin na ba image les appelés à craquer donc parking écoute ya dans mbila ye dans mbila comme mabato place on benga free donc yo fele musika na salle mais tout le monde ndeti ka ba petit msupe ba komi ya ndeti ba ta bino panzili kolo bino bo kokate te okosi. Mais avant, pour nous, state, tu as vu ça, bango babandaki bien bino.
na state eloko ya te na state na terrain na kusi kitoko baplay tout bango biso nde tobeta misiki lelo tokutaki bapapa oyo bakestionna mo réponse ape bakofi lombi nde baboyaka baforme biso befuta okuta bapetite biso bazoya mais yo moko omoni boni omebinisi seke bien bavoka tukokotaka makambo wana te actualité mikolo ezala solingo tunanga ndenge ya titi akufi bakunde ndenge na kini. Merci vraiment na Congo Promo toti ko perdre les grands démocrates ya mboka Etienne Tshisekedi. Apa wana ndenge Didier Lacoste ya kobeta na États-Unis atike bafungoli clé po bato bakanisaka États-Unis eza ya masa wana mais non États-Unis eza mututu oyo beti ndule na yo baplay baye et puis faut yeba bango mokonzi ya Congo Promo abimaka te patron na ye si abimaka Raf Ngindu abimaka te abimi mpona mutu na ye Didier Lacoste ayebi ke diamant mbilisi aza wana confirmé mais omoni ye soki ngai na weka ata babima te mais so vérité donc blague ya pas mais talaka yo moto osala epane bajipa kitoko ndenge wana na Congo za ministre na Congo za ministre Didier Lacoste tolobela carte po plein oyo sali ban Europe ban Afrique ban Asie bakozwa po babi na États-Unis ndu lebeta te Didier Lacoste mais plein oyo na yo moko estimation na yo elobeli yo nini par rapport a baningo baya te plaisir makasi mpona kini sikoyo na bangola na Afrique bagabon toke na Cameroun bamona yango petite sœur nanga sisela na uti na bibi ayebi bamona yango bamona yango déjà donc nga nasalanga plein partout donc nakambo nanga plein yango te na sepeli mpi na remercier bana Portland ndenge mpe na Boston bayaki bana New England mobimba namoni partout soda mutu moko amataki boye awutaki nanga kota banzazi kuna bachachonga bakafufu bachamukelenge bakwango bato bakonfirma mokonzi ya mabanga vraiment Patrick Diongo liberté provisoire aza wana donc biongo nde azanga liberté provisoire nasepeli vraiment merci na bana States tozwa na orchestre na juin bapeti bakoya tosala bino ba vrai live lisusu mais nga moko etaka leader mopepe ezali na défendre sale etondi bato babini mpe kitoko donc je crois Raf soki atiango dimanche okuna bana kine bakomona ngo deya na batv nyonso ndenge Lacoste apprécié na États-Unis mais biso na États-Unis tozalaka na mwa duti moko boye bacontre États-Unis bobangaka yango bien mpena bozwaka yango vraiment te contre États-Unis ezala société oyo ezoya ifo ezala na caution plus de 45 000 euros pomezaka ndengo wana bamasa mosusu bazwaka visa te mpona caution neti nga ta na koti neti makambo ya Donald Trump oyo bazokanga bato danger obika ta fait personne basongi na frontière obezo vérité ti donc bazolandela dossier moko ya motu nga mona fandanga mboko échange donc ça veut dire que il faut mbongo ezala na compte mpona société na yo et puis mbongo yango ezala solo et puis na banque moko crédible. Donc c'est ça, des visas na bango komi, bazamba tout monde parce que visa na bino komi ke faut sérieux. Neti ngai quand ils ont déjà ça là, on va tout déjà ba boule belé, on va passer un visa. C'est ça le problème. To komi ko mana biso na suka ba remerciement ba ser mamile lo en direct à Caribou Variété pour site yara moko Congo Promo TV, ba remerciement ça la moi bien Didier Lacoste. Na remercier ba staff tout. Ici Mukasa, Hervé Makaluju petit nangai vraiment babundi pour le l'orchestre comme aux États-Unis. Patrick Diongo, merci. Patrick Mohamed, Patoutou, Michel Rodofion, Yemo Raf Ngindu, staff tout donc merci à trop. Ndenge bo soutenir ngai dans les États-Unis. Mami la sœur nanga, l'accès bon image, pêche l'accès bon image. Wili Kaembe l'accès image nati le collé papi moma. Tozo ya orchestre na choix. Tozo ça la promotion. Toza la collaboration na Raf Ngindu na Congo Promo na yo moko denzu talaka benzu moni jipo na ngo soza na makine la ministre Didier Lacoste confirmé na confirmé mo jipo na kitoko trop to mona mbongo za na États-Unis ponga na fana na poto oui je sais quand vous savez kabambi en direct so na fandi bana tali ba kanga na kana mboko mbongo yango ba le en monde entier donc monde entier le mbongo donc ça sur ba mikolo mbongo sur ba sala onde ebele do ba tout do tanga to kina mutu na kuna na mboka wana mena yabo
nakuti boss nakuti soda boss ko soda bachacha nengonga soda na Paris ngonga nene asiko na no mais Didi Lacoste to bossani te okopia sa programme en mouvement un album nangana bis album mena fungo l'album on a na state on a moni ba play ba minga bien fo album e fungama nazo fungo l'album lobby na lendi pour monsieur Fion faut batailler lo ba yoga Fion merci go ça lola mwana ebi zapela na katikati hélicoptère yo zonga ebi mangai o kalate tuna rafnile kaka ebi kaka ngala mishokoto mwana yolo mukete caméra pour Rafingindo elonge mona ne sala bien Chocoto Fio message ni yo pie bana kini na concert alelo ya Didi Lacoste a na kata Portland men en tout cas un esprit bien bana mai buketonga sali makamna azaka buketonga abeti ndulu asali plein oyo nanga mona kamwa ngala kamwe mambuketonga 5 minutes mais la course à la course et tant que en tout cas botope ça échange toujours à fond de la clé à fond les portes États-Unis za mututu la course sali plein oyo et tant que ngami show ambassadeur ya Portland nandimi marambo la course sali awa media na biso za makasi et là le bosso peut resenga ba merci à trop na Rafingindo na Sabino l'esprit a bien Rafingindo asali Congo promo et sali makambo nango Didi Lacoste asali mamuna il y a plein oyo na battre le bani na émotion plein émotion mais Rafingindo a confirmé biso le Rafingindo a confirmé na émotion mo bona comprendre te Zamba Patrick Zamba akoloba masa na Patrick Zamba ebi akoloba solo la mais la course asali biloko to kamwe biso mo ba kolo terrain to ndimiango pata denzu tozana na ebité na episode ndengeni ngala uti Lewiston donc et là on va en tout cas na kamwe kaka et voilà vous à la décider et pour vous à l'actualiser ça c'est Congo promo délégation ti Lewiston bola na pe moi message ba mote sala moi bien ouais papa bonsoir bonsoir mais tout monde une délégation et belé ko utawa biso toza bana Lewiston on a uti Washington na kiti Champagne ba ebisinga que muketonga zo beta la main et bon ina kita na Portland et après Portland na kiti Lewiston pour na zo place ya kufana na s'installer bon on a ya concert vraiment concert zaki fabuleux na ebisayo na ebité ni na boloba na minute eza craqué plein craqué donc bozo ba image eza vrai bien très à solo donc parking eza craqué nga na tiki voiture na ngai kuna jeep na ngala tiki yango na ebate so na go se retrouver ngo place nini na tiki yango na musika kuna ba la police ezo senga même batu bakolo ba car ba longo la parking eza te plein vraiment coup de chapeau na Muketonga le grand prêtre vraiment bravo na chaîne vraiment Congo promo vraiment merci c'est moi Geoffrey Matana je suis de Matongé coup de chapeau bana Matongé bana la Zamba bana yomo yebi ekiri Bernifé Prekabo merci vraiment tozana mawakati na République démocratique du Congo toti ko perdre les grands patriotes les grands démocrates Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba nde biso pe toza vidéo yango wana my brother. My sister. Dans mon délégation, il y a plus de 70 personnes. Il y a dans tout ça.
maman président elle chante baza oya oh mais maman président qui ma caméra non la poste était batika mwana moko respect bien éduqué bien instruit batika à vivre ba prenez te ko di a évoluer na e mwana batu asa na problème te ya a évoluer na e mwana batu. Bonsoir papa. Ouais, tout le monde en direct awa présence na yo et lobby mingi message ni opesi na événement la Costa Siliko Lexa awa na Villa Portland. Bon message na kusinga za message félicitations sana période ya malili lokola ye nzembo tosebenango biso tuti mosika tuti New Hampshire soki omoni biso toye awa ezali na kopesa ye esengo kumisa ye po azali moto oyo apesaka esengo na bato ya mboka alobi kaka kozonga prochainement na mois ya juin eloko tokoloba ke bato nyonso oyo bazali kosepela baya kosepela mois de juin